Ebandeli ya weekend malamu na mabota na bino bipai nyonso bozwami pona kolanda Mag FM mbote na bino Congo Kinshasa partout dans le monde bipai nyonso bozwami pona kolanda biso. Tofungola Mag FM pour na koyebisa bino que regroupement politique action audible pour la bonne gouvernance AABG na mukuse bayebaki na ko clôturer conclave na bango mokolo ya lelo oyo esalaki que bayeba ko pona Félix Antoine Tshisekedi étant que candidat na bango na élection ya 2023-2024 kuna na showbuzz elekaki ndenge nini bolanda. Sima ya komilengela pona maponami ya décembre 2023, regroupement politique AABG ba koltiraki conclave na bango mokolo ya lelo vendredi le 22 septembre na salle ya showbuzz. Ambiance ezalaki makasi komona ba militant ndenge bazalaki belé na ba drapeau ya ba parti politique na bango. Kasi ya kosimba ezalike sima ya bikolomi satu ya conclave AABG arandaki public décision oyo bazwaki ya kobimisa Félix Tshisekedi Tshilombo lokola candidat na bango pona maponami ya décembre 2023. Pe décision yango etangamaki na munoko ya président ya AABG M. Toussaint Mangala. Kasi sima ya kopublier ba résultat na bango nyonso ya conclave ba présentaki pe ba candidat na bango o ba ko aligner na ba élection ezali koya ko banda na députation nationale ko kende na députation provinciale ti na ba conseiller communaux. Ambiance ezalaki ya makasi basepelaki mingi lokola bakozala sima ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe balobaki bako soutenir ba candidat na bango nyonso o ba aligner pe bako soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba pesa lisusu deuxième mandat na 2023. Bourgmestre ya commune ya Ngaba bayebaki na ko signer contrat na structure Okapi pona ko sunga ba maman ya commune na ye na ko defisa bango ba mbongo pona commerce bolanda commentaire oyo. Na souci azalaka nango pona population ya commune na ye premier citoyen ya commune ya Ngaba Aimé Francis Olinga oyo bananga baba mesana kobenga le bourgmestre du terrain lokola azalaki na posa ya kotombola ba maman pe alingi ba maman bazala basi ya valeur na commune na ye nde akendaki ko signer contrat na structure Okapi oyo ekumba melaka epai ya Gisèle Mwempu pona ko defisa ba mama mbongo bayeba ko démarrer ba commerce ba ko banda ko zongisa muke kasi cérémonie oyo esalemaki nde na sali ya commune ya Ngaba kaka ndenge bozali komona ba mama basepelaki makasi na eloko oyo. Nalzo bangate parce que d'abord avec Okapi donc mission nabiso eza ko toucher bateau oyo baza na pauvreté presque na pauvreté donc Okapi mission nango eza ya bateau bazo fanda na gombete eza pona bateau lokola bateau ya Ngaba pour leur permettre aussi na kobima na pauvreté wana et puis ba ko se développer aussi bis tozo assurer banangaba que toza awa to kokendete to salaba projet mingi pour to améliorer aussi quotidien ya banangaba to banangaba bayeba ke na la raté na bana ko bulengaba avant bomoni yango ke makamangaba to sa lelo eza makamto to lobaki papa ko pomesa ngala mutandoto bandoto nanga esalamaka. En tout cas, ba maman ba sepelaki makasi komutala ndenge bourgmestre na bango azali ko beta mutu pona ko salela bango bolamu kasi ba maman oyo bazalaki wana j'ai ya question réponse ezangaki te babandaki kotuna ndenge nini ya kofutela mbongo o ba ko defisa bango tangu ba explikaki bango ba comprendre que ezana ngo j'ai mukie balobi ba koyoka oyo papa na
na bango ayebisi bango po ezali likanisi moko ya malamu oyo esali eloko ba mama ya ngaba ba telemi balobi bazaka kasima sima ya bourgmestre na bango Aimé Francis Lolinga po makambo azosalela bango. En tout cas c'est vraiment fantastique hein? Fantastique na ndenge ya kosakana te oyo esali eloko. Ba chauffeur bakoma na système ya ba demi terrain oyo ekomi kopesa pasi mingi na population. Lelo soki otamboli na bakwe mingi awa na ville province ya Kinshasa okomona ke ba prix ya transport et comment nango ko changer ndenge kaka caméléon a changer ba couleur. Soki obimi na tongo oko futa 1000 francs na midi soki chance eza okoki ko futa 500 francs mais soki kaka tokomi na pokwa engaye ba recevoir ba bandi 150 wana bongisa déjà 1500 francs. Soki oyoki 200 yeba ke 2000 francs nde bazali ko senga e bongo soki obetaki calcul na 1000 francs makudile yoyo po okozanga moya ya kozonga na ndaku. Système oyo ekomi konyoko la population na ndenge ya kosakana te suite ya ba chauffeur na ba receveur na bango ndenge mutu na mutu akoma kosenga prix ya transport na ndenge alingi. Nzokande l'état congolais ayebi kaka ke transport ezalaka 500 francs kasi sur terrain eza nango bongo te. Lokola pembo kanabiso ba mesure ezwa makambangu kasi suivi ya malonga ezalaka nango te. Depuis carburant ebungaka yango esalaka ke transport e mata kasi carburant déjà ezonga ndenge ezalaka kala transport ti lelo eboya nango kozonga na 500 francs. Ministère ya transport en tout cas bolandela nanu likambu oyo po façon petit peuple azo souffrir yango te. Soki bobongisi ekozala malamu po ennemi ya congolais ezalaka kaka congolais ye moko ndenge musicien moko aloba ke richesse moko pe ya Congo babosana koloba ezalaka nde motema mabe. Boyoki ba plaque d'adresse na baveni mingi ya Kinshasa ezalaka lisusu te soki okei koluka mutu na ba quartier oyo to pe na baveni oyo ba plaque d'adresse ezate ezalaka pasi makasi po muta se retrouver. Mag FM et s'intéressa ki na sujet oyo. Mag FM ekitaki na ba différentes avenues ya ville province ya Kinshasa pona kosala constat soki ba plaque ya ba adresse ezalaka kaka na ba avenue. Dokande na ba avenue mususu constat oyo tosali ba plaque d'adresse ezalaka nango lisusu ya malunga te. Okomona na avenue moko mususu lopangu moko nde ezali na plaque kasi ba mapangu oyo etikali ba plaque d'adresse ezali te. Oyo epesaka pasi na mupaya soki aye koluka mutu azoye bate akokotela na lopangu nini to numéro 10 to 20 ezalaka wapi. Soki pe akutani na bato ya mitema mabe bakokosa ye kende mupande okuna uswati continue tout droit nde okomona yango alors que esika azali koluka ezana kaka pembeni nyonso wana faute ya manque ya plaque d'adresse. Na yango wana toko interpeller ba bourgmestre na ba chef du quartier oyo ezali musala ya kobetela yango penza sete koluka ba venu nyonso ezala identifier po soki likama esalami boye bandenge nini ya kodetecter yango po soki plaque d'adresse eza bokozala na facilité ya kokita na terrain au lieu bo banda koluka luka tope mutu soki aye koluka mutu tope mupaya azala na facilité ya kokoma esika azali boye ezali soni makasi pe pasi kotala que na ville province ya Kinshasa une grande partie ya ba avenue ba plaque d'adresse ezalaka te o ezali soni. Bourgmestre fongola misu, chef du quartier fongola misu, chef ya avenue pe fongola misu. Oyo ezali dossier à suivre. Caméra ya Mag FM kitaki kuna na quartier Njili Brasserie na commune ya Nsele kuna kotala ndenge nini basalaka bilanga activité o ezali makasi kuna na Njili Brasserie Olanda.
Bakinois balela kolia légumes, ndunda, pondu, matembele, pointe noire, épinard, yango wana Mag FM ekitaki epai ya baloni légumes pona koluka koyeba ndenge nini basalaka musala oyo po légumes ekomelela biso tina bawenze na biso ya ville province ya Kinshasa. Okataka matiti mingi soki to balo to tie matiti après to vandisaka yango matiti wana fait sala 2 semaines to baloli yana bomoni bandundu oyo ba produit wana ozomona ba semence difficulté to zanango ba soutien ezalité to sala na forcément ya biso moko neti boina na 4 personnes na zo songo oyo ba edaka ngai to zana mama izo senga l'état faut à soutenir biso nande na pikoli bo na ke mai na sokoli sima na keteka ndezi wona somi sote na 30,000 na ko bénéficier pe moi likolo na soke bimisi moi 10,000 likolo nango. Boyoki bino moko ndenge ba expliquer pe ba difficulté nini bakutanaka na yango. En tout cas ba autorité il faut vraiment kotia misu na ngambu ya agriculture po mbongo evandi awa na commerce oyo na ndenge ya kosakana te eko permettre pe kesi ya leta mbongo ekota bakinois basepela banzela ebonga na biloko misusu oyo ezali mabe ebonga. Boye bele, boye, ezali kitoko te manka ganya makasi na kesi ya Congo. Totika la kaka na Njili Brasserie, population ya quartier Njili Brasserie, bazali na difficulté makasi na oyetali courant, basengi na ba autorité ya SNEL, bayeba kosunga bango pona dossier wana. Population ya Njili Brasserie na commune ya Nsele bazali na difficulté makasi ya courant awa bayebi na bango mwinda te. Ba appareil électroménager kutu bosana ekosala nini po courant esali bane ebele makasi courant ezalaka te kotoyo population bazali ko vivre kaka neti na village alors que bazali en pleine capitale ya ville province ya Kinshasa. Kozanga courant ezali kopesa pasi mingi na hôpital oyo ezali kotoyo esungaka population po baka oyo eyelaka bango na butu bazalaka na difficulté ya kosala tope ba opération ezali pasi esalema na butu mingi esalemaka kaka na moi bosoki eye na butu bakomi obligé ya kosalela ba torche neti 9e G ya francophonie oyo uti kobetama est-ce population kutu bayebi yango bakoyeba ndenge nini po awa courant ezalaka te TV nini bakotalela bino moko boyebi ke tozana kwe moko bien que ezali kisasa mais o ezali kwe moko rela donc na difficulté tozana ngwawa bien que ba malade tozwaka bango mais en compte goutte courant peut pas passe alors peut utiliser kande ba panneau pour servir biso pona makambo etali lumière na butu tam suspe pour charger madame te beaucoup cause problème ya courant ya pardon ya lumière il faut bo utiliser ba torche et c'est ça la difficulté ya makasi tozana ngo ya ngwana. Awa to ko interpeller kaka na ba autorité batia lisu na bango ya mibale na quartier Njili Brasserie po modèle population bazali ko vivre kitoko te soki bacheli bango courant e kozala esengo makasi bobosana te mulili ememaka insécurité na mboka. Kozwa musala na ville province ya Kinshasa ekoma lango likambu ya branchement soki ozana ndeko oya ko brancher yote topozana mutu akolandelela yote okotikala no chômeur atozana ba diplôme ya ndenge na ndenge bolanda ilimo oyo. Na ville province ya Kinshasa kozwa musala ekoma eloko moko ya mutuya ekoma diamant. Ozala na ba compétence ou pas pona kozwa musala ekoma nango kaka likambu ya relation rela to likambu ya branchement yango ba licencié ba gradué ba komi ebele kasi bakoma kaka na ba société ya ba cabine to ba chailleur
pona nini kosala na ba bureau ekoma nango bloqué soki ozali na clé d'or te okofongola te okokota te, c'est-à-dire il faut zala na mutu oyo akobranche yo ozali na noko ndeko camarade oyo akosala ke okota na entreprise quelconque nzokande ba entreprise ebele ezala privé to pe ya l'État bakoma kosalisa ba test moko ya lukuta ata osali test kasi ere kokoma ya ko engager okomona deja ba préparaki deja liste ya bana ya banoko bana kasi ba cousin na bango oyo bakotia na kati yo muto zali na ba compétence ba ko engager ote oyo ezali kosala pasi mingi pe ezali kotombola to ya chômage makasi na ville province ya Kinshasa ba congolais baleli to chômage comme belé base nango eza gouvernement faut créer acquérir emploi tant azo créer ba jeune gens pe bazo côté na ba société bazo sale mais net ba société na biso lelo pour le moment avant d'engager na musale football basa lelo recommandation on se comprend recommandation là il faut y banana ou bien généraux ou bien ministre moko boye ou bien député moko boye à ça le recommandation bon net ba misusu azata na adjudant na famille adjudant kutu grade ya makasi to tata sergent azate na famille nana ça les recommandations eza faute ya gouvernement ezani po bana bazotanga na ba pays d'Europe to mona ta bana ba otanga ba 6 classe mbala mo bakoti bango na musala mutabandi ko sala a récupérer pe oyo ba parents ba futaki ba minerval ba makambo ebele donc soko za na appuité et donc eza passe mais biso ba oto za nzambe to sala makambo wana te nzambe kako to bondela kandi akosunga mwana nanga akutani pe na chef de l'état akutani pe na ministre ba PCP musala. En tout cas, pour na likambo oyo to ko interpeller kaka na ba autorité ba fongola na nu misu po ba kinwa bazali konyokwama ba diplôme ezali kotonde bele kasi misale ezali te chef de l'état atala na nu dossier oyo malamu na misu na ya mibale po misala esale masoki misala ezwami na ville province ya Kinshasa ba jeune ba komi kosala to ya kuluna pe ya chômage ekosila na ville province ya Kinshasa. Dossier oyo ezali à suivre. Oumeli na bokono ozilo biko to tamboli bisika ya ndenge na ndenge kasi biso to tindi yo kende na centre hospitalier Dominique Lecoeur bako soigno kitoko makasi. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana
kaka po basunga peuple congolais passion na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hospitalité benga kaka ba numero oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki Oyembaka ozali na besoin ya enregistrer album studio liloba eye kopekisa kosala ba dépense ebele kokende libanda ya mboka pona enregistrer album na yo bokende Mbangu na avenue Mulangi numéro 23 na 14e rue bakosala bino musala kitoko makasi. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single Kimambangu na studio liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na studio liloba. Obanga na yo na oyo etali prix a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na équipe technique pe rédactionnelle na sima caméra tozalaki na le plus doux Florent Okita yende mutu abendaki biso bilili kitoko makasi montage ekumbamaki epai ya yaya baleki peta Franci yende mutu a monter belema lelo kitoko makasi kaka ndenge tolobaka jamais tokabwana sans koloba maloba motuya oyo papa na biso ayebisaka biso mikolo nyonso nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre wana maloba ya Yemei de King Daddy de Daddy Maître Billy Maloua Cléophas boyoki nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ngalamino tokutani mikolo ezali koya soki nzambe apesi biso lisusu bomoi bongo te.